Mania. M2M. What is it? It's extra card. Yeah. M2M. Tika mwana bato. Obengisa kiye na resto. Osombi biloko futi. Omemiye na supermarché. Boni biloko futi. Obimisi porte-monnaie. Okapeliye ba dollar. Bomi na posa zonge pa na bango. Olingyo memae na kuzude. Tika mwana batu. 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 Jean-Marie Liboma les gonza du abimaka kaka na butu. Toyeko bimisa na mposa makambu nyonso asalaka na nkuku. Okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo. Oyeli eba promesse ebele o okosomela ekabelo. Quand tu vois les jeunes filles, tu commences à jouer au papa bonheur. Tu sors ton argent, tu fais le pharaon. Pour toi c'est vraiment un honneur. Lukrabasia Ashnayo, Bakamuke la biso ba jeune. Babliko kopé sauter la terre. Tika moi la bateau. On te l'a dit combien de fois. Pour les filles de ton âge tu fais pas les poids. Tu veux l'arcole mais t'as plus d'espoir. Et tu commences à faire des cris à ta soie. Faro avec le mineur. Tu veux devenir un vrai criminel. Tika moi na bateau zonga pas la kende kopema. Papa Android a pesa tala teki ndumbeza na pema. Master yo katoli. Boko swashi kota la koni. Bayebisa ki Yolanda ki yo posombe le plante poni. Tika boy tika. Kinshasa mboka dikano mwana kinika kaninga na lobaka na bandeko na biso banso bazali na mikili ya poto ba mesana kolanda a site na biso www.congorevolutionnews.info et pas besoin d'informations il y a solo ba précision en tout cas et nous allons profiter de cette occasion pour dire merci bandeko na biso ba bengi Aigle Royal Micho Kombe moto a permettre que site oyo ezala en place de façon que bino ba yebanso boza kota la biso bo apprendre encore davantage na makambo le kana Kinshasa. C'est un site pas comme tout autre site oyo l'extra ba bêtise té site oyo l'extra makambo bozo baté mais site oyo permettra bino bo apprendre bo ba vraie vérité ba vraie version par rapport à nos artistes par rapport aux événements qui frappent et qui continueront en tout cas à frapper la République du Congo quand to ba RDC lo comme Kassi et yango to pesa bino et site et puis émissions et belles diverses émissions que vous suivez à travers ces sites internet. Je dirais merci encore une fois là à cette grande équipe technique qui est chapeautée aujourd'hui et pas ya oyo bengi Dimitri Bongania moi na papa Apo Bongania na Canada bien sûr. Il est Dimitri Bongania capable de manipuler 19 boutons la seconde près. Et merci na bande konyoso au parti salé. Mobala moko so les grands banago parce que les lopé azana biso les lopé azapo topé sabino ka information ndenge singeli kicha sabino bwa libanda biso to na kati to so mona magambo ezole kana kina Sonia Choma kufaki magambo eleki Lola Kadogo kufi magambo eleki to ute ko zala pene bemba papa na Félix Waze quoi magambo eleki magambo zo continuer mwe ba kina kin et le zo battre record et ça les solo à la coste na Ranson. La coste na Ranson de Simbate atamuke. C'est ça qui fait que Lelo quand bien même Simbate ma bezo continuer à cause entre la coste na Ranson. Mais nous on est là pour vous et j'espère que tout ça pena poto sur la randinga za Dimitri Bongania ndinga na utoloba l'homme capable de manipuler 30 boutons à la seconde près pour tout tika na maloba mingi te. Tout sur l'invité na biso pour na yende tout ko ba précision par rapport à Biloko Tosoloba Awa. Mbote, parfum d'hiver. Mbote na yo, killer qui laisse jamais d'échec quoi. Mbote na yo, puis mbote na ba internet nyonso. Torobo sana Dimitri Bongania te. Donc moi na papa pour Bongania na Canada. Donc voilà quoi, c'est parfum d'hiver qui a vu le fils, a vu le père, l'image valable de Didier Lacoste Mkongagnan et tout à Ramabelete. Ndelamboka le roi Salomon, donc le chef du gouvernement du groupe cher à Didier Lacoste. Bien. Nalinga venez ezala bena boye parce que tant que soli maramna na parfum d'hiver quand de tout le bas vous bandeko vous allez banda boye ba français moi bien que les gars biso to mekaka hein Brice Pantal bon anniversaire joyeux anniversaire na yo Brice Pantal notre ami bino bato boye ko français moi bien to ebike boye qui comme qui a vu le fils
a vu le père de Lomboka, l'image valable de Didier Lacoste, c'est que l'autre sur Makambo et Didier Lacoste, mais oh yeah, ayebi. Et il y a un autre qui est dissous parce qu'il va dire quoi, poto, c'est belé, parce que donc il y a 10 000 et quelques vues par rapport à son émission. C'est ce qui fait que tous les années, l'on a plateau tout sur l'avant davantage par rapport à Makambo. Alors, Parfum d'hiver, c'est vrai que Mikolo, tout le gâteau qui j'ai ma solo, non, c'était bon. Mais Mikolo, la télévision, bande qu'on a vu sur un poteau, baso mon année, ma ramozo le cas. Et Mikili Mikolo, il se les a moko, oui, ranson, na Didier Lacoste, ezo simbate. Et puis, quand Simba raté, il n'y a pas raté, et comme il y a Rufingana. Batuna, icône de musique congolaise, au Koffi Olomide. Tokamwe. Icône de musique congolaise, au Koffi Olomide. Total la Koffi Olomide, la chaîne de la télévision qui s'est haute, Didier Lacoste, c'est la star. Didier Lacoste, c'est l'homme le plus doux. Tout d'un côté, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe au juste et pourquoi les lots, bah oui, ranson, bah comme bah Leki, bah petit frère, Koffi Olomide et Koffi Olomide a commis icône de la musique congolaise. Totambolaka tomonana kasi toyebani mitema te mingi tokomona na nzela bakomana bango bamor vivant lolemo ezanga miso me vraimen yebi kosala shwe entre bololo na sukali ndenge motema nange ezoreklame bolingwaki lesi noki te na koko mebembe po tokalingeli nde nyau karto mobimba ya mpiodi apeti na ye komata soki amoni puku aza akoleka miso ebenganaka molili afeksi ebenganaka susi soko opesinga mokongo oaktive liwa na ngai feti ya moto ekoki kozala na ngomba lebele kasi matanga na ye mbala moko na sengo ya kotala ngai kosa na yo ata akolela na mema sango na papa wembe akolelaki ngai pardon koboya te o Didier Lacoste alobaki icône la musique congolaise, le rap pour baza sauté. Tikali vient avec ce quadre Koraman, ils ont mal au bain, il faut de Didier Lacoste, mais cela n'empêche pas exclure tes bakulu ton abisso au tikotanga tanga awa, donc exclure bangote. Madame, toujours solaté papa. Bah ça tellement ébélé bah oui mais na totanga la tango ranson na bangité ouais bah c'est ébélé bah président Ranson bah président Chibem Piana bah président Redi Amisi bah c'est ébélé en tout cas bah c'est ébélé surtout bando cita au moins na monsieur Sultati boy monsieur mon na totangité et ça apeka moi genre balé ya Koffi Olomide mais oui Koffi Olomide le quadre Koraman via My Food Didier Lacoste et l'esprit supérieur. Oh, mais avant Didier Lacoste na Koffi Olomide on peut courir on les gâter donc comme l'onneni subitement Koffi Olomide a commis pire moto ya Koffi Olomide a commis pire moto Lacoste et puis Koffi Olomide a commis na pire moto orchestre mobimba na ba concert à Romoya ba concert ba tonzo ya raté comme il y a bino écoute Robert sous deuxième Saint James donc si tout va bien le 30 juin ouais l'on a pas simagité. Non, loin d'être qui les deux, donc semaine prochaine déjà. Oui, tu as déjà visé 3 mois, plusieurs entrées, papa. Donc loin il y a un faux débat parce que le bail est trop j'étais loin d'avoir aucun été, c'est pas quoi important que y a relaxé ma passeport na TVA, ma visa et tout, donc mais tout ça tout visa il y a 3 mois, plusieurs entrées pour Angola tout cas on est trop donc net ngai ils à la 9e fois donc en Angola donc les deux mais toujours semaine prochaine déjà toujours s'envoler pour Lubumbashi parce que tu as un contrôle Lubumbashi qui déjà depuis Kalebande ko traîner donc Lubumbashi sotoye tu peux obéir à Saint-James parce que vient à ce quoi d'accord à Lingi Didier Lacoste azon ali susouana pour la deuxième fois. En fait pour une question pertinente na bandeko ba hôtel biso libanda et puis bandeko so ba misana kolanda www.congorevolutionnews.info tu bandeko ba kotanga na YouTube ba betara Congo Revolution News et pas yo ba émission bien za la rabo ba que Lacoste Didier na Kinshasa alobi boye na ba émission wa wuti koleka batuniye concert à la zamba play au betite au Québec na wa Koffi ndenge abi ba concert à la zamba play et ça ba concert mo ya pamba s'il faut le dire hein c'est ba concert mo ezanga mbongo ya ofele akobeta yango te pour concert ofele ya za leader asana ba artiste musicien entre autres Parfum d'hiver ndika to sous là akobeta jamais ndou ofele ce qui fait que à se retrouver dans Saint James Hall, la Koffi Central, place web, PCM comme il se doit.
Toujours comprendre c'est comment on a parfum d'hiver, c'est pourquoi tout le monde est au sol, on a tête reposée. Ouais, Killer, c'est trop fort. Non, c'est-à-dire que Didier Lacoste, c'est un leader à l'orchestre, un président, patron d'entreprise. Après, Robert, ta place, Nyon, so oyo, linga beta, so batili, caché naïe. Net, il m'a un concert au Tikoloba. Bon, je sais pas si tu as suivi à la télé ou comment on a évité, en tout cas, mais Naïbi Knazo s'est rappelé à Lobaki, à Epsa Ngaï. Non, en fait, tu bêta parce que fallait pas payer caché naïe, mais pas payer caché et vient à quoi draya payer. Qui a été zalaïté? Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Zalaïté. Ah bon, on a habité seul en dia bezaïté, mais on a habité ngake. Ba pesa qui caché na été, ti mukola suka pa bengaki. Ndeni pona caché ngo pona robeta, mais ba pesa qui caché na été. Yango wana vient à quoi d'autant ngaye, a pesi caché na ye. Abeti na ye donc azane prêt robeta partout à condition que ba pesi caché na ye. O ya senga ba pesi caché na ye pour abeti, c'est tout. Aigle Royal, j'espère que mission au pesa qui yango nazo sala. C'est vrai. Que toujours bunda parce que qui n'a pas mais officiellement je te lance ces messages. Oui, bah on est en train de faire notre boulot, surtout mon boulot parce que c'est ce que j'ai appris dans Tchik qui on a là. Mais il y a que dans le temps Lacoste pas bien à faire en dans F il y a W, pas bien à Fali en dans F il y a K pour comprendre que Fali pour pas Kofi Olomide faire ya Weranson. Mais toujours quand moi lelo na Kinshasa repris mais naza mutamon da musique mais il faut de revenir na sur la rapna en tout cas dans le bon parce que mon comme soit bien déjà considération la journaliste va y belé m'habiter na salaka non na killer na si ça non na killer après tout temps merci beaucoup me fait na lobby tout sur la dans le bon to ka moi relation oyo ya yona Kofi Olomide et où tu as toujours banga nini toujours banga que beaucoup de album c'était bon mais que Yoko tapé na Kofi Central po bande comme ça na Kofi Central babimi ndé tozo mon on dirait netika la Coste pe Kofi Central hein. Bon la Coste azara na label na déjà Delta Production Kofi Central pesa label munene avait na biso Kofi Olomide o e produisa qui biso déjà na 5e soana. Bah projet est belé en vue, nous sommes dévoilants au pour ah mais on a vu son réalité bah contre c'est belé en vue et puis que tolinga micro beta mingi sola o de télé mili mais ça bah bon on a déjà o ils en a c'est que bah mais noir côté na c'est mais ils appellent moi pas si virer ces côtés parce que talaga le vieux quadra quoi man na my foudre Didier Lacoste d'esprit supérieur wachi na charikani suka na dio mikolo ils ont simba danser deuxième 5e saison et puis bah comprendre bien. Bon, soit amela ba succès ne ba parce que ba TV ba kota kuna ba zongate hein ba to yemba na bango ba sila ba to ya ba kim somona netka vous n'avez pas peur moi succès na bino bwana ngwana et sila etika la kindi logo za suite ko donc makambo wana na ebité ozolo ba wana na ebité en tout cas na ebike azafi mo azafi mo azandenga zali donc aza puissant aza fort yango ipe ekangamina Didier Lacoste moi te que ba beta ba Saint James mettons quoi Didier Lacoste beti Saint James sentir niveau ingir et sopani ligolo ya messa ya ba TV donc Nicolo ba Nicolo avec sa force vous comprendre ndogele am talibo mate osa nene ndogele ara moto killer c'est bike azana makamutu na nzoto donc voilà vena biso sora bengi Didier Lacoste beta te caché na ye OK no beta ya problème ça va alors parfait d'hiver j'espère que tu solide trop par rapport à Marambo yo te gati blow go ça la biso moi bien te bikoza auteur-compositeur tenengo lobaki à télécommande mais plutôt au assistaki na composition Nzembo wana mais ça télécommande c'est ta chanson cette fois-ci tu as eu encore droit à une autre chanson au tien en bêti yango et ça lui soit bien peut-être pour la continuité blog chose autre que mike mais toi quand tu peux tu aimes bien le logo moyen malgré guitariste à faucher biso au saranate na ça bon plaisir na ça bon plaisir na lali na butu chérie pongi na miso tengo chéri bichou tango etana linga boye miso polele tolinga na ondimile longa na zunguluke majambwana na luka yo mingi na sangio mbapa se toninga motema ngo chérie
nasilisi baplace nyonso ya ambiance na Kinshasa natuni kilasi moto ayebi nzela na yo epai ya sombo vero amoni yo te et pourtant tomisenaki mingi sheri bijou okangaki mpe motema na bapasi na ngai zongo zipanga liputa o sheri na nga malili etoninga na nzoto noki na kachwa bijou kangi motema o mama bijou longola liputa o na nzoto o ekangi nga molema o na wayo o esprit na nga bouche o mpona lamulwe kitoko na ngai bomwana esili yoka ngai mawa osala ngai nini nakomi kokondo tolingana ondimi lelo nga nazunguluke majambwana na luka yo mingi nasangi yo sono zoka nzembo na lela kilesi. Merci beaucoup Antoine, on applaudit les lobes artistes baza pena tout le temps de maboko, mais sauf que tant de nzembo ça biso bien. Je crois que je veux personnellement demander une chanson officiellement pour mon patron, mon boss, parce qu'il y a compris la ranga et puis malgré moi nous gandés à la mais a compris la ranga quoi, donc c'est-à-dire Aigle Royal, Michaud Kombe, le cœur de la Rachida la Mouema, la maman en tout cas de Blessing, et puis beau-fils, il n'y a pas Juntimba TTC, le cœur de maman Isabelle Dacosta, Nani Rabino tellement à tel point que Lélo, pour vous et pour vous mon boss, cette chanson de le Tumba de Manelu, mais on appelle ça Carlito Lassa Ayemba makolo masia na linganze mwana to dede bino to baito sula te to sula na mingi to koteka mo mingi pour comprendre moi lakini mais cette chanson hein yokango erosala bien quoi, la chanson de Tumba de Manenu Simaro Masia ou ya Pesaki Carlito Lassa Ayemba makolo masia, j'adore cette chanson. Plaisir na batina so batalo polo to na ba konze manguto za ya yemo na viela sakarlito bon je sais pas c'est la chose de le Tumba makolo masia, oh makolo masia le Tumba Simaro de Manenu le poète zalate quoi talaka fiona donc on a dédié penze mon papa apo bonganya na Canada. Oh papa la Dimitri papa la Dimitri la Canada oui. Merci beaucoup donc et puis la Francine Mikoko o ya patou konga donc et aussi à Brice Mantala qui fête son anniversaire nga o sanga plaisir ou souhaiter gara et puis birthday to you na Brice Mantala na la Rachida la Mouema o sanga en tant que toi na habité dans talaka yo sengi donc anniversaire na lingana sale te na lingana sale lo mo boy lo mo ya bien et sale bien Brice Matala quoi kitoko Brice Matala et bon wani whisky pona koma ndeta ivresse alambora francier weta papa chansare Matala lingaka te ngara silika sokina siliki kaka bandela ngai bon anniversaire basusi qui manga pona bowling on les a ba extrait biloko ba kozwa Rachida la Mouema Rachida la Mouema moi c'est patron Rachida ma Mouema masusi sila pona bowling ya Brice Matala tuna killer kilesi non enfin d'hiver bolingo sila pona motema ya Michaud Kombe parce que son cœur hein Michaud Kombe c'est son cœur, le patron notre patron quoi, notre patron Aigle Royal Michaud Kombe motema ya la Rachida la Mouema bolingo mi pasusi qui m'a pona bolingo oh ngai tuna Michaud Kombe Rachida Mouema si tu savais la valeur qu'il a connu ton amour, oh maman, qu'il est sié. Qu'il est sié. Merci beaucoup, on prend ma colomatia pour le plaisir de toutes ces personnes. Tango et Tani, moi moko bimakasi ngai na motema molili makasi butu ekoti ngai natangi buku ya Nzambe banda Genèse tina Apocalypse dese kaboli banzela kasi moluki azwaka ngai na vandi na porte fungola motema
liberté ozwaki lokola mwana nyonso makanisi ake kosakana kozongela mama na ye nga na wie bolingo esilaki te na motema o misho nga na we o mabotolinga yo mpona mbongo kinsala natikala wa mpasi lokola makolo yesu masiya babaka na sete nakosenga na nzambe mikolo misona losambo nasekwa lisusu mbanda se moko mokolo ezali ya kosomba mobali mosusu senga na yesu alakisa yo buku na ye ya motema etona bambongo tondisela ye bolingo lokola nazongiselaka yo papa yelongi na talatala nga na wiyo natikala na papa sise osonga oyaka orama manga na wiye naleli nga na wiye nameki banzela nyonso esukisisa losambo ye nabokola bango ata na bakasu bakokola ngara wiye naleli Velasa. Non, Lassa Carlito. Merci beaucoup à toi, Parfum d'hiver. J'espère que Lelo, toi, Yezanango, n'a qu'à déléguer, donc on est en train de faire le show. Et c'est une émission pas comme toutes les autres émissions. Je dis merci à Eric Liaou, Samba Olonga. Merci à Ronela Kapipi. Ronela Kapipi, la Barcelone, le cœur de Freddy Kombe. Tisigo, Tozo Tala, Tozo Zela. Et puis on attend, on est en train d'attendre. Total Rande Marambo Kenda. J'espère que ça passe, hein. On continue toujours là. Parfum d'hiver, j'espère que tu le bel Marambo. Mais Lelo, Bana Poto Boye Baké. Moutouka Parfum d'hiver. Moutouka Parfum d'hiver. Si Lelo, Ngana Brice Vantala, tu relaxes, Sabino ba image, Ngana Brice Vantala, tu yebi et puis, na Dimitri Bongania. Président, il faudrait, moi, tu vas chérir l'esprit. Il y a que Parfum d'hiver a chef d'orchestre. Et puis Parfum d'hiver a bagarreur en sakanate. Chankou tu as le batté parce que qui a vu le fils a vu le père. C'est le seul artiste et orchestre dans tout le monde dans la télévision. Merci beaucoup parce que Dimitri Bonga a un gros plan. Mais pour yo talent comprendre ma banayo. Mais il faut de retourner baninayo au yebi. Dans le petit dans la TV je me permets aujourd'hui petit nayo. Né to betarakati. Bagarreur et orchestre nayo. Ezaraye. Bande comme ça na boyité lola au bundara bien. Yo to bundara tili banda plateau tina nzoto hein. Mais tala parfum nzoto mobulu mais yo peno bundara tili banda. Bagarreur. Mais parfum d'hiver vrai bagarreur les soucis au saranate Didier Lacoste ma il foudre mille esprits. Mais yeba que mutuka. Il y a parfum tili le za na matadi na boma a boma et na boma na port. Biso to alaki na Dimitri Bongana ceux qui t'aiment ba image ezali. Est-ce que moi ezate o le mona mona mbalo na ba via ba express 1 heure ezaka $10 et ça nango fo mongo poza musicien na yo mais 5 heures $50 10 heures $100 parce que chaque jour atambola na ba express alors souka biso yo futika mo loko na bimi ezo sengani eh il faudrait mutu kana na tili lo suite rien. Kile c'est big yo ba information zo la lango wapi na zo batie donc là mutakatiti mais il faudrait venanga quoi donc ça dit à penser déjà na pesimbote na maman Brigitte TK et donc là où repose le cœur de Didier Lacoste il faudrait maman Brigitte TK donc dédicace spéciale pour nayo donc ya le bébé les até kile si na na commentaire ta ça à propos maramboano le bien mademoiselle bien j'ai bien et tonenga rara et quand musingara mais maman ya bien na pesi mbote na maman Brigitte TK maman malamu maman ya bana maman sociale place azali na Paris en tout cas maman fi ma foueni donc toutes les bonnes choses quoi mambo masia na bosanité yo ebika tozali parfum d'hiver azali qui a vu le fils a vu le père soda pe na mai foudre des fois tu dans la taba grenade pour na marambo donc voilà la tête doit tourner en moni toujours offrir batuka mama bien quoi bazela nyekese
nyeke sezoya na signé na titre te ndena lobaki nzembo na ngai bato bazosola mais toza un système à vente aux enchères donc bato bazosola mais totaske kota oyo ezala élevé nde mona oyembela mais bazozwa déjà bientôt là bazozwa déjà eloko mo boya 4 titres 4 chansons en passant déjà na sepelisi Francine Mikoko Patou Konga motema Patou Konga donc na sepelisi bango déjà na kati wana eloko mo eza wana Embeli Joël Chibangu signé My Foudre mais signé na parfum d'hiver réseau ya titre nazo bomba kaka mais ba ressentir ba déca maele ba osepela bango toleki ba na maele te mais tokoyi pe rappeler bat maramsu babosanaki quoi. Merci beaucoup de rappeler à tout Maram. Oh, ici Babosan déjà. Nous continuons toujours avec Parfum d'hiver. Dans la liste, il y a Bateau Fabak et les maisons mères. Dimitri Bongania, laisse-moi te dire. Oh, mais Nabi, bon autant Micho Kombe, Aigle Royal, notre boss. Après ça qui boule que Moussala Ouessa les matons, les chômeurs, tout comme les travailleurs, mécanisation ça les mara chaque mois mon zoyaka. Il y a un compte que tu vas semaine quoi. Ça dit chaque mois mon zoyaka. Hein? Boss Michel Kombe. Aigle Royal. Il y a au Saranati Aigle Royal. Patron de patron, ça dit le cœur de l'arachide de la maman. Le beau-fils de Pajon Timba TTC, le cœur de maman Isabelle Dacos. Satan appelle ça qui mon marambo et salema. Aïbi pour la nine. Biloko dans le ballon. Mon weyaki. Et kota qui n'a qu'à orchestre à la cause, c'est dit Dacos. Et ça qui prévient même à 6 personnes. Na 6 personnes. Coup en tête à marambo et ça qui yo. Nous sommes très étonnés de te retrouver. Non, que ça dit la cause, c'est pendant que Follow ça, non, la maison mère, pour nous, tout cas, couteau. Bon, difficulté au bima, on a évité quoi. Oui, qu'il est si on a évité quoi. Question aux oreilles, Chinois s'inquiète. Bon, lui il fait sa vie donc. Il fait sa vie à la maison mère, mais Yonoring, en tête à ma camp. Oui, la roye malangate, oui, qu'il est si. Ya ngana zana My Foudre campagne yo na biso banda kala ya makabo donc ba créer la campagne bo na bina mamango na kamwe jour à deux à perdre na My Foudre na sambula ye abi parfum oza guerrier ou soldat na kamwe vena nga polambula na maman Brigitte ka ba ya jour ngo na perda père na ngai donc personnellement papa en tout cas nous l'aimons tellement parce que papa l'a tsabiso trop. Des ans dans styliste à Rosanate, Namboko, moi, le Belagout, trop exaté. Mais bon, il y a une campagne, demain, tu évites à venir les années. Mais pour l'instant, nous avons My Foot, en tout cas, nous avons vu. Marambo, oh, à Longo, à Kebo, à Sali, Bazong, Siboy, et Bandana Okala, et Bandakala, et Bandakala. Heureusement que vieux Nangaï, leader Nangaï dit la cause, ça comprenait Naïe. Que bon, bah tout chacun eloko ezongela, eloko ezongela mais on va contacter ngao son unité en tout cas etikala ozana ngote nazana My Foudre nazana vie na ngai donc on les aura peut-être ma sangwa cité ndeto loba quoi Dimitri Bonganya yebi donc voilà quoi. Alors on prend un morceau peut-être pour rester na bona ngaye na tuna bonganya natuna bolingo nzela nini okomi omema ngai momanzo tokasitikalanga oh mama ngai parfum natuna bavon muleke papa talani ba charme aksaza kotokotelaka nga zoki nazibituma na bambiance lelo nazibituma bolingo mishaki ngokotela ngai motame komi kobunisanga komi konyokolonga nazonyokama mpona bolingo yanga ngwele tango na mona kai na nzela nayembaka toujours chéraye salesili chéraye salesili ngangole chakotonge ndenge ezalaka ta mwa bizu mba jeteme ya solo kilesi na bo jeteme pirate bolingo na ngai nzela ya kotambola sama sunna soki omoni matambe ya mai na miso na ngai hayeba naza ndekolela yejal filumbila mai miso na nga mai ebale mpe mai nzoto na nga mai eske kodisenge pinzoli na nga na mai ya mvula chéri crois en moi DJ Franke na Chetemba Erike Kaboza Cosmos Dodo Wechi eske kodisenge pinzoli na nga na mai ya mvula zaina mwana mvua majoli musunga ibibish kabisa. Oh, nga parfait d'hiver mwana Didier. On dit merci à Arlette, Niclette plutôt Kadima et à Rabi
et boss Ochudi, sœur et à bébé Yangwa, papa en tout cas quand tu papa Kalonda, le cœur de Mélanie Osakano, parce que on bande de ça pour toi permettre biso tout ça la bien, mais parfum d'hiver na cadre bande de tout ni ba hôtel la biso bande de pote ni ba hôtel la biso neto sur la ah il faut tout le bas pote ya kinité pote ba comprendre makambo ko bango biso pe kindo comprendre makambo ko biso bata pote faut comprendre que biso na bino to ka mwana moko boy Dimitri Bongani makambo na lo ba yebi c'est la biso nzemo ya tous en nzemo wa ranson Dimitri to ko chani nzemo wa rappelé en tout cas oui ngama de la forêt quoi une chanson pardon boss au longoni musalate tous on alingaka bapangi na munu mebuya munu samuna mbongo uyembi bapangi na munu mebuya munu samuna mbongo musale siliti koko na biso musale siliti samuna mbongo adi bala mepesa kamwe maulo mais il faut to benga na yo munu keyulange kimamwema dudu kalunda meo etame sita musapa inga yoyoyo butanga ngarufu masizola mazenga kunga kulwa simombongo ngemepesa na Jose muke baonga ngemepesa la dese montana mamema bikabula na bangu ya balunde kepesa kachocho pasi na bolingwema yo da kitile hota pasiele madulele edidi ye la coste muka Jibembamo Leonardo da Vinci la muka au salé la ye portrait grandeur nature ndengo sala ya chacun sosina ye batiana baron point surtout na victoire bakoma madame ya da bombole bato baye bake ya sa occupé pardon sans toi kukulisenga vinanga mukuse sans toi kile siye pa promettre ngaliwa moteme komi kobanga tango etana na kufanatika bolingo na mbandao ponze tenga na poniko mata tonala banzube oyanga losambo poko nyonso ezalaka nzamati na tempete ekwesanzete yango mishakombe ekwesanzete yango na liambu melengi gubjuteri kalema ye parfait d'hiver aleli dimashe sala noki fasine mikoko mabanzo maleki patu akoda ye kotala te sante oyo yala posa Dimitri tala ya molimo ye Yekoma yangwanzwe, yekoma ya souci. Alors enfin on prend un truc brutal. C'est-à-dire là au moment où on arrive pas mon on est vraiment les colo quoi donc ça dit. L'autre va te le bigot na le yenge gars. Te le venant na le yenge parce qu'il fallait faire plaisir à Eric Liao et à Brice Bantala. Bon anniversaire à Brice Bantala et bon anniversaire à la Rachid à la Moima parce que elle c'est la patronne, la femme, le cœur de Micho Kombe. Autrement dit Aigle Royal, la maman de Blessing et la fille de Pajou Simba TTC et des mamans Yvette Adako Sakane Touloubara. Bandingono Soto Poto Baebi, Ornella Capipi. Salut à toi, Ornella Capipi la Barcelone, le cœur de Freddy Kombi, Ndegonabi Somoranenge Zalara. Et là on montra pour faire plaisir Bandeko Touana. Oyo mon arizaramo likolo, c'est vraiment très compliqué, Babandi Maraté mais on bien. Pour te clôturer non, pendant Tété ma bilama, le jour que tu me verras. Adie yebo ngaya wa motema pasi. Nasu siapi chumandonga la na bimoma heye. Nalabela ki sera malwanda yebi saye na baninga nyonso. Jose Mukeba Lili Kemwanga na ye PDG chez la Landre. Mbakanga kinga minyololo na maboko babeta kinga fimboneti mwana nyoka binemi na bakamarade bayanga nye mbaye bakite moto na etwale na ye ize bonga aboa bat na suka ah merci ah na boa tona be malande ebonga ko ebisanga soko lingaka ngata Christelle Molonda
okoyoka ye mema kanda na Olivier Misi Charlie na Lola osilisa mangana nyasa ya Paris konyokolo Brice Matala nene masela si de jikuyenga meni flame bilananga tete dimasha ye bisanga ibenwa na bayeba mesana ko déranger o mera palais batika jo être l'air tranquille nazalia kopaka buya motema nanga molimo pena nzoto isebe kotanga mbalekaze cosmétique dudududa hey Brinodi kamibeko nasomba Sheraton et tout si le Gisèle Sedi makambo solola kina chama tundu esalinga pasi yangala ya to mesala lokola chise dartu sere oh merde makika misana yaka lokola kasa maebo Joel pembe netambola nzoto lokola mombembe yo kanzem nanga ya nazokoka nanga ite o mwalo lenda nalengeleki yo lokola moto akotambola na sani ya mbele likolo ya mabanga chiba zokosi yo balobi lelo yo kitenga eska yo kozwa moto malamu lokola ngai kanisa yeye bazwaka mokano na kanda te kito epula shipe makengo bazwaka mokano na kanda te En tout cas, bravo pour Parfum d'hiver parce que Ayembi, comme il se doit quand il est mais Parfum a clôturé. Je crois que Bilo fait tout notre tenue. Je pense que le tout est ici. L'autre qui porte tout ça, tout cela, il me goûte les gars. Man a porte bien biso trop babi follow ba mambo. Balobi na biso qui a vu le fils a vu le père donc c'est que follow ba mama makambo ezoleka. Mais là si ba mambo ezoleka na. Tout ça il m'avait. Espace yo. Si tu es yo, un petit message à notre patron Aigle Royal par rapport à l'émission Oyo parce que les amours trop après tu te clôturer na yo na bateau pour te clôturer vraiment l'émission. Vraiment boss na biso Aigle Royal vraiment donc na habité babi sita boyena na monate donc ça mbala moko donc vitesse ezo kende na masolo site vraiment le boss Aigle Royal vraiment na habité je manque même de mots pour te remercier donc merci mingi merci na opportunité oyo merci parce que bana poto ba sengaki na zonga lisusu merci ndenge killer kilesi Dimitri Bonganya mwana papa bato apo Bonganya na Canada fosi ça alinga asilika yo moni Dimitri azo mise silo papa Bonganya na Canada sur le bité bitumbe bi oh là là donc vraiment papa apo Bonganya na Canada donc merci de bosser déplacer qui donc vous voyez comme on a Parfum d'hiver qui a vu le fils, a vu le père, l'image valable de Didier Lacoste, Mokongagnan et tout à Mabelete, le roi Salomon de Lamboga, le chef du gouvernement à groupe Didier Lacoste. Donc avant d'appeler sa programme, la fin c'est moi staff ndenge zalakaka donc partout Konga, Francine Mikoko donc de donne soit des Lili Nzambe, Bebazibe Badrisha Motomètre, JP Batiki le producteur de Lyon. Vraiment JP Batiki mbundango katani bondenge nezo comprendre était partout Konga international, partout Mbimba international donc mbote na yo ya trop donc Patrick Egboyo na part à Minos Masana Minos Kalombo ba mbote ya trop donc Parfum d'hiver yo parti salé assister nga lelo salinga plaisir pour tous arane mingi côté wana mais assister ngai Masana nga la Samatundu héritier le sanga depuis peso ko marara tina zo ebate Poli Gucci na ebite so na sala su nini so miracle na beta nzete na mai po miracle ngona mona ngope na zo comprendre te beba drisha motomètre ve na ngai Moussa Bienga Ayatola Moussa Bienga Ayatola vient à reprendre 3 fois Moussa Bienga Ayatola vraiment grand frère propre merci pour notre soutien et belé énorme aux soutenir Parfum d'hiver qui a vu le fils a vu le père déjà semaine prochaine Didier Lacoste na biso ba poulain naie toujours qui est bon Lubumbashi donc Lubumbashi ko livrer 3 concerts ezana après ça Zongi le 2 tous a bon au niveau Angola tous a bon au niveau Angola place aux qui sont en soukona pour la 9e fois pour na ngai déjà pembe ya my food Didier Lacoste maman Brigitte TK
Maman malamu maman ya bana ve na ngai Evans kutumo Evans mutumosi ve Evans mutumosi nazo yeba te ve zanini nazo sentir sous TV na Evans donc oncle Bavon Mouleke sire qui na fumu na forme nikes ba Al Qaïda mobimba ba tutu bolinga Didier Lacoste bo soutenir kai de pro de loin bo soutenir parfum d'hiver donc ata maman lo ba mko na sali na bo sana ka batu na équipe na lelo na yemba pour ba comprendre donc vraiment donc na guitariste na royap na très prochainement to lo baté zara live natambola na voix na ngai au sala batu bien donc voilà donc pour na bato bazaki lésé ou vexé je ne pense pas mais na bi que so bazali balimbisa toza humain donc voilà mais je pense que oh singla ki boyeba yango wana parfum d'hiver l'image valable de Didier la ko ngana zolo maloba na ngai mais il y a la coste ndeti te na ko finga te wana koko na biso wana c'est par lui parce que tant on fait ragina ma bena ou ensemble la coste ndako mon on dirait faire mutu mabe la coste ka wana Didier Lacoste limbisa na Didier Lacoste je me permets de dans sali matin na on a TVA vous êtes mon vieux oyebi neto sur la nayo oyebi nengo ya mbaranga oyebi no considéranga maintenant on va faire bandolo bana wera makama mabe mon vieux Didier Lacoste on va dire ko bana TV que non batu mabe même poli va manquer vieux ngano ke ta discipline vieux pas manquer okaka obina lo belo moko yana dash mo le baka obi dash mo le baka entre l'arbre et l'écorce on n'y place jamais le doigt c'est vrai c'est-à-dire viens médecin atika médecine na quoi musée donc na bandeli sous dash mo le baka entre l'arbre et l'écorce on n'y place jamais le doigt donc nazana tante ya rotia lisapinanga entre Didier Lacoste na koko na biso président Weranson et puis quand déjà batu ba déjà genre au fin des raté donc lisapinanga non mais on mère c'est un grand groupe le quoi groupe a Didier Lacoste le quoi groupe a venu quoi d'accord man nous ça va groupe à Congo ah ne mamwana te pardonner mamwana te Dimitri Monganya ne mamwana te ne mamwana te donc batu ba retenir que to kende Luanda lisusu o ba yi to kende te enfin to kende les deux pour tous en 3 mois entraîner ba sortir c'est belé to kende sukuna donc et puis bazela nyekese Dimitri Bonganya kokata te koto pour ma solo za rende koto bazo beta boyepo boss kuta yebi ke koto fotika na solo la boyepo za rende bongo Dimitri pour na moni comme sala ba miso mabe comme tala kilesi yo epika donc heureusement que l'essentiel a déjà été dit nabi que ça va permettre na suka la clôture à inspiration et ça va tout bien et ça na natikele mokili elingana keye sakana yi kengelo kolosana posa vio sakana kasi eloko moko na kosenga elio batela kanzoto nzoto eza moko basombaka te basalisaka te na bamenize po salisa Francis eweta ye côté oncle Bavon te ana tana noko ya président na ngai Bavon Mouleke talaka pati salé yo José Mukeba salite soso jamais koki kozokisa moto kasi pota ya bolingo ikengezo kidaka pesuwaka yeba sali mwana moto kinelanga pasi Washington ebuchi eweta Francis yo kilesia eloko sala kanga makanisi poto mesana na bolingo séparation yanga na yo vraiment ngana kokate oza pona boss Francis eweta papa chansard ezate poleki kitoko poto mesana na bolingo via moto zala kampasi na libandela na bandela lokolo ziba decision na kanga yo pena singate na komeka kobosana patizala na kobosana mishokombe na kobosana na melima sanga na bosana na tumboli makanisi manga mishokombe na lelio yo José Kachala mwema mokili tokomona ka eza makambo beleo ikenge nanga bandeko mama moteme kosafoki toro soki nano tomonani te na maladi ya bolingo edi manja force tranquille la vie c'est mambo yenga foki toro ezali lokola rose sale tambolaka na mokili suka mazuka kasena libongo misho kombe miso na biso
sofoki tonamonaka biloko alelo kasi alobi tolobi kuna limisa monaka te ngana ko bando yemba banda lelo ti lobi bato yo kotana bangaka te parce que j'ai vu en fait l'actuel ministre de l'industrie à l'époque azaki non député talai DG ya Canal Kin. Oui bien. Oui bien. Jamais Kambinga. Jamais Kambinga. Na ko kata te na pesa mbote na pesa mutu mo pa salanga. Bon le baka mbamba mbote plutôt sur. Français ouais ta papa Chansard et puis jamais Kambinga. Ministre Monsieur Germain Kambinga vraiment maramba salanga na miso ba tu habité quoi. Mais ministre Germain Kambinga to le bandelo mo lelo to le bika na kata internet hein. Ana Dimitri Bongani to rappelé na poste parce que tout ça l'homme ça la trop et puis to konyaka ko salango surtout ta la biso solo là quoi et le collègue solo et à la raté ministre Germain Kambinga. Merci beaucoup. Alors on dit merci à Bénédicte Kaniki. En tout cas Bénédicte Kaniki yenda za mokolo salon pai wapio to ça l'émission Bénédicte Kaniki. Merci beaucoup. Merci encore une fois là Fallon Yala. Elle on l'appelle Cendrillon parce que c'est la femme, la sexy lady. Parce que elle, même les lots, sans être tout un je ne sais moi un événement et je dis encore merci à cette grande dame parce que elle c'est une grande dame, c'est vraiment une grande dame. Beauté à bon ezalate, la rue de moitié du Congo mobimba, ils ont vivre, paix, ils ont subir la beauté de Atabakemba, vrai chéri, Ata Lelo. Sanze Kitty, Moye Mati, événement négo ça jamais plus grand que sa beauté. On dit merci encore une fois à l'héritier Wata Salon Bénin. Merci à toi Pati Salé, merci à Minos Kalombo, merci à Christian Ototo, merci à Gelor Liban autrement dit, Gelor qui s'est fait ça. Merci à vous tous qui nous suivez à ces instants et respect à notre patron Aigle Royal, Micho comme pote comme on a sous émission, la Rachid à la maman a blessing et merci encore une fois là à toi Fallon Kapipi Barcelone parce que yo tu es le cœur de Freddy Kombe. Merci il y a Eric Eliao Samba Olonga. Merci à toi Brice Bantala et bon anniversaire parce que tu as fêté anniversaire on à Kinshasa. Ah, bon anniversaire à toi Brice Bantala, bon anniversaire à la Rachid à la maman de blessing. Merci Mandeko Nyonso bana poto Pajou Simba TTC le cœur d'Isabelle Dacosta. Je crois qu'on est en train de faire ce qui est important. Merci à toi. C'est lui qu'on appelle Dimitri Bongania, l'homme visiblement invisible, capable de manipuler 30 boutons à la seconde près. Merci beaucoup. Merci en tout cas. On s'est dit au revoir et on va se retrouver très prochainement. Ah, na numéro Moussou Soupou les camarades bien quoi. Bye. Sokosi makolo kotikanga na nani Francie weta na bandaki tokono na ngala ya lisumu nini sherina mérité Yesu et pourtant to la panaka na banganga Nzambe to signaka contrat na miso ya bandimi comme melaka ngana melaka lopeto lataki ngana lataki et pa ya papa kimbangu na kamba to kendaka Konsera wera sonne to binaki boni lelo koki manga pamba ndengo linga kinga ndenge pe nazana ngai misha kombe akoma yeye misho kombe medikama na ngai ya nana lutula olingyo boyanga ebisi pa back love frama kimanga Oye busy Francie weta frema ya boyanga Sasa lela katongo meka singana leli 20h Pa signale ngake Alpha Tumbalinga boyanga Amedi komashano Petrole Ndengana linga kaya Dimitri Hozala tali bende na sudeyo na mopanzi nanga Mokolo kakuvanga bana kuva motalela tena sima Sekele bomba na lokola Hitler akufana likambo na ye ola mwema ya chama tun ngana se retrouver na salut chance pesanga ta premier sana yo ka bien mama bino yo medikama na nganzambe Dimitri Bongania M2M What is it? It's extra card. Yeah M2M Tika mwana bato
obengisaki ye na resto osombi biloko futi omemi ye na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye badolar akomi na posa zonge pa na bango olingi omema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma le gonza dio abimaka kaka na butu toye kobimisa na mposa makambo nyonso asalaka na nkuku okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo oyeli ye bapromese ebele o okosomela ye kabelo. Quand tu vois les jeunes filles, tu commences à jouer au papa bonheur. Tu sors ton argent, tu fais le pharaon. Pour toi c'est vraiment un honneur. Lukrabasi Ashnayo, Bakamuke Tikela Biso ma jeune. Papiko Kopé sauter la terre, Tika moi la batou. On te l'ai dit combien de fois, pour les filles de ton nom tu fais pas les poids. Tu veux l'alcool mais t'as plus d'espoir. Et tu commences à faire des cris à ta joie. Faro avec le mineur, tu veux devenir un vrai criminel. Tika moi la batou, Azonga, Pala Kende Kopema. Android apesa tala teki ndumbeza na pema Master yo katoli okoswa shikota la koni Bayebisa ki Olanda ki oposombele plante poni Tika tika boy tika tika tika